Ngana yo la yaya. Côté art, oui. Maman ça comme ngana yé péda mingi côté yaya la famille. C'est un bâtard tout conseil puis on a film de tournage, monsieur de tourner qui a moi c'est ngai. Mais avec un petit mot voilà. Na bolingo la vrai amour d'abord et puis maman ça quand ça mon abarumbu. En dehors il y a un artiste et abakulé surtout. Azamber na ngabarumbu ngapela za mon abarumbu. Na sala ngona ba casquette wana. Donc c'est que mon abarumbu est à na ngai et puis adobenga président na Freddy. À tout moment président de pétation makamba ko ba ma solo na ye. Donc macha quand wana kigoma wana. Donc voilà. La salle on d'abord la bolingo solo est artiste pour relaxer bolingo wana. Donc l'inspiration est qui tant on a famille la calculé là ici pour continuer à mamba le sombo là c'est président. Les lots dans la studio dans la besoin faut à la pour la likambo boye il y a un père na ngela toujours ngwana. Président binanga mon fils. La sepela on a makanisa malamu na bengi masa na devenu 600 na brisia que même azobela. Devenu tikinda ko ayeti na studio pas de c'était na dit bon tant nzembo na komaki yango ta idée za boye mama sa bati moi mutu moi idée président pas il moni ka devenu mbala yenda zolela ya na ye donc c'est ça alors sikoyo na salle ngo te pona gagner quelque chose baté ka tout en a tout ça donc bref on est là on a dépensé pour la clip on a dépensé la studio on a dépensé pour la clip et ça pour nous relaxer que bolingo sur le photo la ça on te voilà donc c'est ça que je veux dire. Oh, on a maquillé en là, et on a maquillé en là. Comme on a été mon puissant, c'est bien. On a tout baligné bas maquillé. KS Pro Chris Makeup. Pardon? KS Pro Chris Makeup. Numéro de téléphone plus 243 89 11 44 136. On est là. Plus 200. Si oui, Pauline n'a pas moi si. On a rappelé que nous avons maquillé en là. On a maquillé partout dans la wana à ces places là. Il y a maquillé à tout. Mariage à Ningina, tout dans tout. Il y a déjà Chrissy, on a maquillé là. C'est que tout le bébé, tout à l'heure, est un petit peu là. Merci. Comme ça, que on bien venu pour 600 là. Moi, question ça là. Bonjour. Au moins, bien entendu, moi, pour y venir. Derrière vous êtes à featuring mon aïe sur Maï vous avez un studio naï to biso mo susu tanga benga ngamako ya bien tanga beninga zana studio to wi mo imira mo mashako ya mo singa ki ngapena ya ngapena na mo ngala utopa du binda auto ke tanzima na mo bira ko sa ile ka kha ya baita to ya kunga na mashako mo tsale lo bwana yana ma awala utegi misonga tena pour la clip iya mole mazambe o motame kama suangai mama shako motama moto nzota biso bato mabela mpamba twakana mokila nzambe se ba passager Zamba koma koza molimo ya biso bato angai mawa o mama shako ozokisi motema famille mama ozokisi motema ba comédie ba kolela mama shaka kei wapi nasokata pota likona ebi nakota kiseko kauka kasi pota motema te bamango baloba mango pe maiko okero kenda bakosuka kamba kero kwa wanko tolakira kemo fa kombolo ise nzote mama opeseranga bambote na sa susi mo okilingwa Bambote na ngai ne balembonge siko pululu presa mundu erie. Ole la te ya. Ngo to salika wenye manjo na kwa to ya. Motema basi. Katina linda wo. Yo mama sako. Basi na motema wo. Kende balati yo. Zoka bozela bomona ngoko. Kende balati male ma kinonzo kama bana o. Ekenaka bato toyebi boko voyager boko songa na mokili kasi soki moto akeila kelibela kosonga ta na mokili tata nzambe yo etumazole mawa tabile motema apesika ba courage na ba comédien nyonso tu bao tu bazana mokili ya poto bao tu bazana mosasa et puis nangana le loko moko soto beti nzembo wana bien makasi tobeti yango te po eleka tobeti yango etika ndenge na mona Vena biso madiri ke sona makekoza pe ayembela vena biso luambo yaya otikanga na bwale ti lelo ebeta donc ezala nzembo oyo bana kubeta
bipai nyonso oyo bozolela mpe ndeko na bino mais tosali yango mpona kolela mama Shako partout ozali betaka yango esika ozali ya mawa tiaka yango donc c'est ça ezala te ke mpona matanga kaka nde eleki te artiste tobosanaka ye te à travers misala oyo asala soki olandi maloba oyo tolobi na kati ya nzembo okolela. Merci beaucoup tout tika notre partie lindo. Après c'est un tournage tout tika non ba bondisa ye. Comme ça que ton retour nous aussi matin on commence à tenter lindo. Merci. Aussi pour dans le défi. Voilà. Tika non maquillage ça là posant na yo. Mama Shako, attitude ça va, hein? Attitude là. Chef. Maman yeyo. Ah, mère, à cause ça tournage à clip. Mère yeyo. Tomoni maman Mbalio, atosala yepe donc basa elongo na bifi. Donc obo benga ka tanti Linda Losako. Donc maman na ende yeyo. Donc tombo mona déjà que tanti Linda maman na ende yeyo. Mokolo mwana. Donc identité na ye yango. Donc mamu nyoso bomona ka maman Linda wana salaka. Identité uta awa. Donc yeyo nde. Mama. Mokolo mwana.
mokolo mwana tomoni ke mwana na yo azosala clip donc yo mpe okoti na kati ya clip bosali nzembo yo na mwana biso toye awa lokola baartiste te toye awa te bandeko na ngai nakoli na famille sako banda bomwana toyebaka te me lelo toyebi yango lelo oyo esali o ndeni komona chaque oyo ezalaki neti temps ngomba nyonso lelo azali soki na bino ete aza na ndako ya malili bato mosusu bamoni sako kaka lelo ngai nayebi sako te ngai yebi ya jaki donc bango na dodoma ngai na isoki donc famille yango wana papa kolo kombo papa sako ngai banda bakende osekisaka ye na ntongo na 8h soko okoti na porte ya lopango na bango mpo ndako ezalaki ya monene donc oyebana kasi ngai yebi basambre wana nyonso mpo na banda kokende kuna na pongi na badamo na banani nazotanga nyonso na bamisusu bakufi donc wana eza famille ngai ye mpo ngai ye na famille naolela yaya bamisusu baye kosala makambo na bango baolela artiste donc ngai aza na artiste na yaya me na ye mpenza mingimingi yaya sangango ezwilaki owa ezoli ngai na mikao ezali mikao na groupe na bato 8 tokenda kotourne eloko mwa mboka kaka ngai nalatilaki na banda boye babengi ngai Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Voilà, toujours continuer, toujours. Clip et ça, ma bobo ya. Oh, puis la merveille na Freddy Mbalusu basaleli. Oh, ba mo ba benga ya Jackie. Basaleli bon hommage pour kolela parce que ba moni ndenge msusu kolela ete balela na ba archive etikala. Merci beaucoup. To keto landela clip ndeni nezo landeleka et après to zongela bini. Merci. Clip et abolekana avec kate et ça l'autre partie na ba okata c'est bon très bon. Swesiko nde akati bongo yakuti ngai ndenge azoyeba ngai ndenge azoyeba kilo ye kilo Ouais, maman Mbalusu, tout le monde vient la préparation il y a tournage, il y a théâtre, il y a scénario. Tu veux m'attendre? Alors, bon, si vous avez un théâtre, faut que vous ayez un non, idée parce que naza leka mama chakote naza leka Jackie naza na kata famille wana na boka na famille chako bango na dodoma na barundu nga naza na kilu na isoki na kota madiata donc tokoli esika moko na grande sœur propre papa bango aza na mabele pe à son âme papa chako wana père na ngai papa na ngana bana okende kosekise chaque 8h ti avant que na musala c'est mon Dieu oyo mona simbia wa bana na biso bana bayebi ke oyo yangablo mama babenga ngablo na lusomo te yangablo
donc famille nalaki so na koti awa na obima te kuna na kesika babiloko eyotoka donc nazwi sani nalie ya Jacques kaka olekaka mbala moko okoki kolia kaka opesa ata bato mbote te mbote ya nini wana donc c'est ça nga na ye olela yaya côté art oui mama sako me nga na ye mpenza mingi côté ya yaya la famille bon bato nyonso bakolanda clip oyo osingana bango bala nango bala nango na comédie te epa na biso bangala na batetela toza moko banoko mpena biso tolelaka motetela na ndenge oyo tozolela batetela mpe balelaka boye donc toleli nde yango oyoki tolobi mama sako tozolela nde mama sako biso toye kolela te oyo tobanda kolobaloba oyo tozalaki na coin toleka mondele te biso toye kolela nde toye eza sentiment te moto to bazala mpena à l'aise bazala na esprit ya mawa respecter d'abord les morts bato bakufi to respecter bango po eza nzela ya biso nyonso biso toyolela mowei oyo azalaki grande sere ya kosakana te ikoni donc iblaki te donc liwa eza mpona biso nyonso te ememi ye lelo alo totika oyo kolela na biso bakomedie kaka yango oyo koyemba na lere mosusu tovandi tosali théâtre tosali naza na makambo na ebele oyo na banda osekisa ye so na beti masolo na ye banda oseka so na beti masolo mpona bana obenga bango famille sako bango nyonso tu baki baderrière minene na otumona bango na ndenge wana namoki na kati ya nzembo wana oyoki baninga mashako bakombo ebeli na yo to batikomete na clipa namoni absence na bango boyebisa ye bango te okoma te tolobaki tolobi te tokee na polémique te tosala ngo mibale bamisu baosala kote mosusu baoyemba biso tozwi ntango okende kuna te biso tosalaki kado na biso tolela sere na biso na konti na ngai na mwana mpo mwana wana ya jake bana omema ye oyo azoyemba tatilinda donc wana mwana oyo ngai nasali libanga na ngai moto awelela na ngai ye aza te alors sikoyo ye wana ya jake bana omema ye mpo papa na bango vie gabi mpe ya sonam nganda Côte d'Ivoire na nyanza ya bakongo azalaki bakamarade ya jaki ntango baokola donc eza famille oyo ndenge omoni toyembi yango toyoti tomimisi mbongo na biso tokomofuta na studio mpo tosala eloko oyo tokolela nde sere mpo tokomona na biso yesu te oui azalaki ndeko na yo ozali kovivre ensemble souvenir nini oyo yo tikali nango ya mama chapo aba souvenir okoloba basouvenir ya ndenge nde souvenir eza ebele talaka jesu estce yo ata yo ndenge oza boyeba nai na ya jaki mais yo koya tokotika na ndako noduso lobimi kuna oke olia do ekesenaka ekeseni donc balobi te ndeko ifa azalaka bobotami mama moko ata moko te mosusu esimba baninga mosusu babonga na nsima ya bato ya jaki azalaki sere na ngai abengaka nga ngablo soko na tomboki na ndenge yo oyebi nga ndenge nazo na tomboki soko ya jaki alobaki toloko tatanga kaka ngablo soko na baluki te natali esili natiki na nga bamibale soko bakangi natiki ezalaka ye na mama alinga esiko ozokomprendre motu na motu azalaka na baoyo ye oyo ayokaka naza respect ya kosakana te ozokanga nano na makambo na bino te bateke bato baswanaka oyoka ya mbali non nayebi kose respecte yango moi nasilaka nanga te eza kisi te eza kolinga mosala oyo ezosala na nini tokutana nga na sere ku tosali ba 2 mois mpo nazalaki na mote tokendaki kotourne na bazamba bandini tokutani na bata ba 2 mois tokutani vraimen te tokutana ne dernier fois kaka nakutani bango na mama bipendu ota rtnc baomela bango mibale mpo bamelaka kaka bango te nga sikoyo na ye nakomi 3e sikoyo nga bamona nga lokwa mwana bango mona mama bipendu aotinanga katoka ipenda mama na yo donc bazwanga leki na bango basouvenir eza ebelebele na ya jake tovoyage na ye partout toke na ye bagabon toke na ye bacameroun na vie mangobo toke na ye bakisangani totamoli na ye congo mobimba wana yaya na ngai toke koluka bachambre tokendaka 10 personnes tokendaka 10 personnes bachambre etikali kaka 5 donc bato 4 bazwi siko mosusu wana na kolala na ya jaki ya jaki abina walala na ngable tolali ne mbetu moko ya jaki walaki mundele azalaki yaya oyo soki abandi koloba nao ya jaki yango moi naleli ebele te nalobi nazoloba mingi kaka ya jaki naobenge mama chako te ya jaki donc sere na ngai motu nyonso to azalanga mabe te mais azalaki soko azoyebi so likambo omona mpena donc avec tous les respect azalaki fio atangi daye famille wana yai na famille oyo moye oyeba yango famille oyo ezalaki na barumbuke soko olobi kombo wana baobanga yango donc c'est ça donc ya jaki artiste mpe ya son âme bravo l'artiste bravo na nyonso osali vraiment mawaka mpo
tozwaka mpena na eloko te biso baartiste yango mboka ngo towana biso na eloko yango te nde baninga mosusu bayali kwa tozala ngo te yango wana tozokaka mawa yango mo tolelaka donc c'est ça merci maman oui maman yango mpe soki tobi soki bayebaki nzela engai etikala wana bakiti batie Che poi non realizzazione. A te bon quoi. Hey! Hey! Comment ta photo? Hey! Hey, Yazaki. Yala nga bosi. Yala nga ye. Yala na sombela nga suulezete. Na sombela nga balesi nga. Yazaki na eba ete Yazaki. Ngalo ndi mateke Yazaki. Yazaki na comment on a photo? Yazaki na moza publicité. Yazaki oza Thompson te bato na mort. Makanisi ni Thompson te. Yazaki, mama zako. Yaya na ngai. Yaya Freddy. Namoni yo. Ya oza wapi? Yaya lobate. Ya kobi baba. Yo oza kamunoko yaya. Eh. Yazaki. Masina eh. Masina bila bola banje bila bozana bila ngodoto ya mafalo kuta yaya. Kosa na kama hata kuna pande sina mona nataka kumona. Goko sale te. Basino baru. Ya no koma les bien kaboye. Non dans una poso balite ya. Donc ça même conseil pour nga za kateti. Linda ko sa boite. Yazaki yaya. Mama sako. C'est bon. Là c'est bon. Oza président. Basa, deuxième vocal est là. Basa deuxième vocal. Basa deuxième vocal. Basa deuxième vocal. Basa na président. Basa na. Attends président c'est lui. Andaka ibandeli po ola kota. Patrick.
Merci, Bella, félicitations. Pele bazolanda na nsima ntango osali clip oyo yo moni bato na nsima mingi eloko nini oloba par rapport à ça? Merci beaucoup. Je pense que
Tout la clip il y a Isengote. Clip tout ça les alliés à Mawa. Ils ont pour rendre hommage à Maman Chako. Alors il y a mon expression il y a battu surtout. Et puis à part clip battu tout coller les yeux battu tout bisonné sur parce que Maman Chako a tiki biso. Alors on a rendu hommage au yo pour na Musala Malamo Yasala à CPL ça battu surtout. Tant que ngapi na artiste local aye alors sur la ligne zela na bango inga na zamona mama mbele sombo tout ba yebi ke tantini na karda ce sont nazo jouer là ba ke nazo jouer rôle ya PDT mais ya moi si na rôle nanga eza parce que ba mama Chako bazala bango nde basala nzela alors lelo oyo nzembo na yembi yango na bengi mama mbalo sombo na bengi yanga indeko o ba tutu bazomona tout moment na zala na ye donc ayemba ga bienvenue sur ce et te rendre hommage au vraiment dans mon thème surtout ba tout bazwa yango ba partager yango bon se souvenir encore dans nzembo oyo papa na biso madilu que son nom repose en paix ayembela grand maître et tikala tilelo ba beta yango na ba matanga ba beta yango partout ya yo tikanga na boale bo beta yango bisika no bozali bozana mawa mututu wana droit ya côté sango na déclarer ngo te puis non to déclarer ngo pété parce que tout le monde a un droit de récupérer ya côté ya donc c'est fréquent. Nous avons le lobby dimanche déjà, déjà partir, il y a pourquoi. La PCRT parce qu'il y a des montages aussi la tête. Mais déjà, déjà lobby dimanche parce qu'il y a que dimanche, il y a des gens. Voilà, donc je pense que merci d'abord, on a pas soutenir pour réaliser ça, la Mamet Blaise Bécois, le sénateur en vie à Jido, place aux alliés, merci. Le millionnaire silencieux, Yannick Ekini, à Rombox, la carte Afrique du Sud. Merci beaucoup, na soutien à yo. Merci na maman Emilie Nzemba, Motema, il y a tous Pépélé, il y a Métolo. Et Sika Azali, na Londres, na Pessi Bango, merci Bango Tebele, Philo Lumingo, Aigle Jaune, merci na soutien, mes général Grada Kumbu, merci. Mireille Likenfou na Paris, na Papa Marquis Twengi, merci. Sernanga Sylvie Akake, les pétroliers, Bogar et Tina Poche, Laurence Okoko, les pétroliers. Merci. Et puis Yannick Kini, en robot, c'est dans Zolo Bango. Maître Pichou KGB, merci. Merci na caméraman, tout baza awa, journaliste surtout ça la kebamona. Comment tenter de tourner nzembo oyo ya hommage à rendre na Maman Chako. Et tant on a dit nzembo o na famille mara balobi nanga na okina passe babando lela. Baleli nzembo baleli. Président Masumu aleli, président Boba aleli, président Lombe aleli, président Phénomène, Sassai. Presque tous les artistes bazalaki awa baleli. Alors on a travaillé avec Nzembo, c'était quel jour encore? Mardi. C'était le mardi. Et bato baye baki pété pour la ligne muta yebate. Na kende ki mbalamo na studio, na bengi ingénieur na ngana travailler Neymar Santé. Na bengi mbalogo du système malai na studio na bengi ngane ko bela aye. Donc na isi ba mutala bono fait le mbalamo na to 6 ngoti ba 3h. Tozongi tongo parce que l'état baki to za toujours na balabala tie donc. Lendemain tout ça li kaka arrangement nango et puis c'est tout. Merci pour la blague na devenu succès, merci à Maman Balosombo et puis merci à Jimmy Kabamba. Il y a Zablo, merci. Voilà la maman et puis tous les comédiens Oyo a participé à la clip Bianca, la famille. Donc, la liberté. Donc, merci beaucoup. Merci. La chaîne de clip qui ça. Toi, la mort en fait, ça te fait un matin. Oyo Moni a diffusé même dans la radio, même dans la télévision. Merci beaucoup.